Bande obasi bazu ba infection. Likolo ko fiba. Papa outi na sa mati. Pendant les préliminaires. Et ba bactérie etikali na munoko. Pendant ko mela mabele ba port efungwami. Ils ont absorbé, ils ont kota na kati. Et ça ba dégâts. Et fallait que le banabamo ba arrêter. Ce qui a l'inga fiba mabele amelaka mabele pamba parce que les mabele c'est recommandé hein. Médecine est recommandé. Le docteur va recommander pour éviter, pour préserver, pour épargner pour le cancer. Et peut-être dans les jours qui viennent, on en parlera. Même qu'on tripoter, qu'on masser ma belle, qu'on finir ma belle à moi aussi. Ils ont conseillé, voilà. Ils ont conseillé la médecine, ils ont conseillé par les docteurs. Pour éviter le cancer, qu'on mélange, ils ont conseillé. Mais comme mélanase kofi banase docteur moi recommandé en côté médecin moi web social en côté or bible zoloba la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas vous comprenez mutapesi munga mayele ezanzambe c'est que le médecin te dit ezali eloko oyo atangi nzoto mutu mutu akeli mutu ezanzambe donc ayebi comment est-ce que le corps fonctionne comment est-ce que le corps réagit comment est-ce que le corps répond donc aza en accord topé na norme tope azokende elongo na nzambe ata soki bible lobi yango te o médecin lobi na yo eza yango vous comprenez donc o munga lobi na yo te eza mabe eza bien te soki boko osala ta ba recherche même ba research na Google je crois il manquera pas et kozanga te boluka conséquence beta conséquence ya sexe oral tangu ozo sala sexe na voie orale ba conséquence ezala nini au monde qu'il y a des infections incurables même. Moi, j'ai déjà vu des images. Bon, peut-être, le matin, à la mécanicité, mais ce matin, je suis imprimé. Alors là, moi, je suis changé pour l'air. Mon quoi, moutou, mbambe, bon, moutou, ba pota, mino, moutou, baby, le gola au fiba, le gola au mela. On les a pour la bala bassi. Pour la bala mi bali, peut-être tu diras que non, tu es au fiba, moi, c'était. Pour la bala mi bali. Natanga la classe. Il y a de ces bactéries telles que chlamydia. Hein? Habiter en français, ça va prononcer. On peut faire bon, mais en anglais, ça chlamydia. Et je sais pas en français, ça se prononce toujours comme ça. Et c'est déjà infection oyo. Et une fois moi c'est attrapant. L'homme est porteur et une fois pessi moi si et provoquant même stérilité hein. Oui. Non, les infections agissent sexuellement, agissent en la transmission et sexe. Vous comprenez? En fait, il y a des infections. La sexe, ben infection et zalaka. Donc, faites très attention. Évitez ça. Évitez ça. Babylore ko fibaga, babylore ko lembulaka. Évitez ça, c'est très dangereux. Et ça a des conséquences. Ceux qui ont dit mangate, c'est ça entretien à médecin. Hein? Tant on a le médecin solo, hein, oh, mon tour sala. Il y a simanda côté, hein, il y a simanda côté, surtout, bon, balinga, na bango, en haut. Alors, on non, qu'on a babilo, qu'on a tes mains, qu'ende vérifier, ma mon abisio. Ça, la research, il y a des conséquences, il y a sexe par voie orale, au monde, qui a des conséquences, exalées. Conséquences, il y a sa couple normal. Moi, c'est na mobile, ndenge senge les ala. Sexe par sexe, na sexe. Et retomber ou encore balobanin et conséquences néfastes exatées parce que nous avons au bongo à moins que anomalie là qui déjà quelque part mais l'autre en bonne santé nous sous en bonne santé normal vie normale babalana couple normal il n'y a pas de conséquences ya mabe pourquoi parce que ça nous avons sali en wezandingwana donc tant bon qui n'a pas contre nature c'est là où il y a des problèmes toxilicité toujours continuer et nabane oloba éviter bako fiba ezala mobali ezala mwasi ok sikoyo na video ya suka ona osala certainement ta mususu olinga ngo umeli okoma mbiaka okoma jogo nango donc ça yango mobulu certainement moteme pasuki o regretter o lelisiko na osandeni mususu ta lobi so na okufa na kufa parce que nga sina mesana ok tozo continuer ya suka Ke mo vandina bo santu ozinga mina bajelo akoye mela kayo tongo pe popa
TV, MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bonjour bien, Menzama Pambola. Vidéo na nazongisi yango esali 3 ans. Dans la bande TikTok sika. Ouais, parmi les sujets et boosta compte nanga. On a gagné plus de 20 000 abonnés dans moins d'un mois. 3 semaines. Et effectivement, on a un témoignage au Saranaté na compte awa. De au moins si moi epsinga maman na et puis infection ya kolembola bande ko boyo kanga bino bat bolembola ka sani. Infection ya kolembola esila kana pasi traitement nango esila kana pasi e umelaka e ezalaka tellement dangereux. Ozo cancer à gorge boyebi pona olembola surtout bino bat boko bo kumiselanga to suite longwa na cave to koma na dalle. Très bien. Parce que ba live na ba émission ba vidéo ezo salima na ba TikTok. Na bisa bino sur TikTok il y a des sorciers. Ba ko expliquer ba tu ndenge nini ko lia place kake bimaka. Et toka ke bimsa mafuta. Wana bene. Quand tu m'as dit j'étais sali. Et tokaka et bimsa mafuta. Et tchaka twek. Et ça na seben. Et nzambe na tata mona mokilo mona mambande ona moni maman mo opé sa témoignage. Ayo ko remercier coach Ben alagisaki fo kota ka vasima. Alobi asale ona mobala bato libala mobala wana bimi diarrhée. Ngana éviter au kilo. Pande boli misara. Peut-être pas de bosser comme mais ils ont ambassadeur les ont ambassadeur. Cancer à gorge. Yana munganga mona auto solo na récemment mona yi vidéo nanga. Munganga ya solo na loba ya solo babinga ngala bino simanda côté. Munganga ya solo a conseillé jamais lokwana. Au contraire a web sur sala ngote. Au cause de cancer à gorge. Kolo lembo la na C. Hein? Et infection na ona bana loba négocier la na passe nazo ba témoignage belé a on moi c'est parce que maman na bella pendant presque 2 ans. Papa moko na pesi mbote comme on est gigi. Et bato belé ba bien na réseaux sociaux bon moi na pesa ba détails sérieux parce que ezaki a oui klo epsenga ina na chaîne miniature te. Epsenga maman ngata na okola asela ba voice tale belé habita na hygiène so lingi moi sur celle lo kwa to ayuma vu que c'est un bel homme no bimbela ki to ndi basi balinga bango siko baba se mikolo bano landa ke alinga mama mo mukolo nzo ani mama na ancien de sayo asala kala e koko tindi alobi na lembola mama wana ka le lendemain naoka mungungu ndi resuki ndenge nini na kende hôpital tata na lobi na zoba kisi ya ndenge na ndenge batonga ya ndenge na ndenge na obika te n'est pas ça ba jour na konda na quartier tamboli ke amo na bandal abi quartier mo basango panzani ke na sida vi ke bato bayeba ke na za mo bulu bat sango panzani na sida na konda atambola ba hôpital na ba hôpital do a azobika te batonga rien et munganga mo mutabiki sarai aza famille lo moi ba jar wana abana ogangele abise infection oyo eza ba infection ya sexe abi mais oki kozonga na monoko ndenge nini c'est que yo sala ba pratique a refu bana olembola avant ni kanya ko loba te abise mais comment tu peux oser comment osabilo raboyi abi ko sala biloko te eza mabe nzamba malamu bayo komele ba kisimo makasi na ba antibiotique na ba nde nzamba ko sala grâce
aye kozwa soulagement. C'est aussi un serviteur de Dieu au moins pour ça nzambe. Ndeko moko na ba commentaire akomela ngabi mère. Ngana daye likolo ya niabu. Parce que tangi on peza na kombo wana. Abinga na lula kolembola kofiba kolia yango. Na lula mais na bela mère na beta 3 ans. Ben infection ici la kana pasi hein. Nzamba sunga. Nzamba okamawa. Ni au moins mobile auto lo ba récemment na lo bele marambo lo bimer. Kolembola nyabweza na elengi moko. J'ai parlé jour à un ami. J'ai parlé jour à un ami. En plus, c'est un serviteur dédié. Ba passer ba ni herbivore toi na ba on a Congo. Ba e ba ni ba net ba denile si ba passer ba ni herbivore. De ba passer ba conseiller que non il faut olembola relier na si. Ba c'est belé. Ba prophète Francis Ngawala ba prophète ni herbivore. Ya lo ba il faut le lisa moi si na. Ba vidéo na za TikTok hein, c'est pas un péché. Lia ngolembola yango ba lo ba. J'ai parlé un jour à un ami. Aïbsingabi, non. Parce que je voulais savoir, tellement ça a trop qui rit. C'est pas la biche. Elle est là, Abi, il y a les bossus à Rome. Et à Rome, hein. Ntunga. Il m'a dit, Baba Sendi. Baba Sendi. Abi Ntunga nango. Après, c'est 3 raisons. C'est 3 raisons. 3 raisons. Oh, yeah, à ça, les là. Abi Ntunga nango. Il y a mis balais à qui nini. Pardon. Attendez. Imaginez tina niveau ta ba fantasme salité ça. Imaginez tina niveau TikTok azana buzo ba yo mona na timu sape bu ba internet na fingi wa yo bloquer nga vidéo pamba. Ba si ba bloquer nga vidéo si ba bloquer nga vidéo et d'ailleurs peka na no répondre moto boy. Tellement son na lo banasi na za ba geste ma bo na mi sape ba no boli mi sanga comme on est malade depuis mon enfance. Et je me gratte la tête, je touche. Bon, non, bon, dans la kata. Parce que il y a un frère auto fin na YouTube. Le color est loco. Et na bosan li solote, na zaka boy. De son olo bana lo bar mambo belé zo matangai na za bo do bon bo supporter ngeza ndenge na ngai. Je suis comme ça. Et na auto ça ya vidéo mo juste na reprocher de on episode ma ko je crois bolanda ki yango. Na logique bandi ko na ngai. Parce que moi cela ça m'a bé oui. Qu'est-ce que les enfants vont voir pour bafinga bana? Bana et puis bana mike. So baba ba ndoki, to azama be. Siko ba ba osane tinini. Prévenir ni bana ngo et surtout que baba na mike. Ata so bana preuve ba OK wapi. Le photo bonde la pona ba on siko ofinga bana bondo finga bana bandundu, discrimination bondo ko lo ba pona bana. En fait, moi ça m'avait dérangé. Na juste na pesa de conseil que non. Bandeko tana lo ba kongola tambola rasima mabe bondi melangai yana ba doazi yango mabe alembongo akomo côté la Marcelo est-ce que likamo côté la Marcelo ezana mutu so alobi nanga ndeko afinga inga alobi nanga poto to discuter ki na commentaire ka likambo afingi na batu misusu mamba salite na bisaka ama ledike abina yondo ze edike ya lobilia gamba mbongo no masumu wana ya Aisha ya Aisha robo oudo ngana na lembongo ba pesinga mbongo ba corrompre ke pa passer Marcelo pona okotela mwasi na ya robo selon ndeko wana. Alors afingi ngai ndenge na simba de fois mutu afingi ngai mwasi salite ya motonda basili la salité tellement yango grata mutu ernion so aboza tellement sale yango grata mutu ernion et pourtant naza mutu sensitive skin. Pour son anglais c'est pour ta salité de ngana zalata mwa mulunge so na sali ba rebelé et na sukolité et ça la ba firon que na sama pika wa o santé ba bumba mbumé comme bima voilà donc na pour se montrer sensitive sugi na ngai so na sukoli yango après 2 jours pona que salon to 3 jours fona chango sumai et sinon te elekate bref
ya ndenge na ngai bo comprendre na simbaka na misimbaka imagine ba ndeko wana lobi ai video esili na o continuer na wiki ba tungisa ngai juste lo na bana loba pona silisa esilaki te video esilaki na lobaki lo on te par deux video esilaki na mati commentaire deux fois tala ya liboso na lobi mamo ebele wana na opesa témoignage moko ya moninga mo alobaki ke non balinga ofiba kolembola balinga yango parce que ezala na solo kitoko et puis ses frères la famille fantasme na ye azalaka so asiso beta tatami asukula mabote asukula mabote po solo aretikala solo aretikala na maboko anuta allez woli bisara ya franchement là aussi des vidéos awane na panze gade voilà nzambe bandeko na bana opesa conseil la vidéo wana na oloba mingi te nga jusqu'à na sisalika mona parce que bato bele ba o déranger ba komela maman aussi les aïe aussi te elumbisa pe monoko boyebi kolembola niare elumbisa monoko pour votre information elumbisa monoko eza mamba ozala propreté parce que moi bato ba commenter faut ozala soin faut sukulaga pona ozo infection équipement ba propreté te bato nyonso bazo infection eza bazala salité te non ozo infection na masuba bato leto tokota ebele ezala infecté tamso omona ona misu boye omona te et puis c'est sensible c'est sensitive donc vraiment franchement nzamba sunga biso en fait na le conseiller quoi au final ça prendre à laisser so monique eza malamu ozwi so monique eza bien te continuer na on manquer à respecter comme les babanga bato te na moni bato ba ko combien na ba commentaire bref c'est ça et là on a lo bana si ça y était ya mwana donc c'est ça de quoi na lo ba aibisa ngai na mentionné ko ba mama lo ba nyonso te abina ngai eza pour na trois causes alinga osala pour na trois raisons eza Rome donc sur le parfait nango ezali et gémissement abi so sala una maza bimsa ba sound mususu ba so mususu za différence ko ba so wana yali franchement les hommes troisième raison za yini on zambe dommage troisième raison qui la mutu la bossani ya ba yini et troisième raison qui minga et bref c'est ça papa pour nous le lycée ils ont attaqué faut on lembola kuna on le lycée sans lembola OK j'ai toujours dit aux gens faire l'amour c'est un art l'art ça s'apprend il y a on m'a bêté za lisumuté tuna no kwa ebi alakisa ou encore moi ça découverte bon les amateurs na moto ezalika na nolika na nopesa conseil bon naloba kaka anga yenzambe ngande koloba bon naloba kaka parce que conseil ça qui fouter et pas papier les mingi trop de fouter ba fouter mingi et on monnaie le lot si je nzambe Seigneur aide-moi mobile matinga mbala mo ya mona ba ebongo
Moni le bon mon phénomène qui l'est. C'est vrai, ils ont mis le mot effectivement, ils ont mis le mot parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Mais il y a une réalité où ils ont les phénomène. Au moni moi si. Aïba anzoto nae. Ok? Ce que basi, ba miyebi. Ba yebi ba point sensible. Et on moni. Et soki mwasi na yo akombi mana muninga mwasi wana danger aosepela koleka kuna osepela koleka epa na yo bolimbisa nazo explique bete baréalité na video mo on a posté bino video wana na komeme koluka ngolo biso na bosani te il y a une fille na plateau télévisé et azo pesa témoignage que tant abandi olinga mibali elle n'avait jamais joué tikala jouir te ba liboso jouir eza mwana mwasi muto c'est une femme qui l'a fait jouer comprendre mwana mwasi muto linga la pauvre na loba nini asa nini nana lobelo moko ya kilo ebe bon mwana mwasi muto abimisa ye mai na bana mibali etikala osalema te nde lo on olinga na expliquer bato alors nakangi parenthèse on va développer après comme na ozongela ba live on en parlera papa découvrir maman lukoye baye ok chère maman bozalaka ba observatrice karaté to ba spectaculaire na nini na féminin changera bozala ba spectaculaire te zo maman na ngai nalobi ni spectaculaire faut comprendre professeur en français David soit des vidéos aussi par ta na professeur en français corrigerait dire so français d'abani spectacle Avini spectaculaire spectateur spectateur spectatrice na féminin pe changera spectateur spectatrice bon kozalaka na te ozo observer ok il faut kotanager il faut orienter papa et place nini parce que biso nyonso tozalaka ndenge moko te bisika nyonso ozala sensible mingi bazone érogène ezala ebele na nzoto mwasi basi nyonso bazala ndenge moko te basi nyonso bajuisaka ndenge moko te basi nyonso bazala na orgasme moko te bazwaka orgasme ndenge moko te ok toza na lobela ngo mbala ebele bon malheureusement angongo eza te on en parlera toza na ba clitoridienne bato bazwa orgasme na point G ba vaginal toza na ba orgasme combiné ma mère na kati ou encore les tétons il y en a au moins 5 6e nde bandoki voire anal là on conseille pas parce que c'est diabolique satanique mais eza ebele alors en dehors de ça ba point sensible ba zone érogène eza ebele na nzoto ok il y a ba mame belé surtout net na culture na biso ba africain ezala so yebi mingi tozo lakisa mobali ba mona ke no ndumba mais siko na place ke bima libanda o esa ke ndumba libanda ndeko mo to tindela en voice call lelo copine na bazala na yi akangi na nzela na tata mo mukolo na okisa bino voice wana bo seka alimbisa ngai na pisi na singi permission te mais na sa video mususu si so na loba makambo yo eza parce que basi ba omna ki ndumba moko nzamba sunga biso donc kovanda kaka tozotala papa tozosala bisala sala surtout so moninga osala ngo bien te non yebisa eke awa nazwaka crise epilepsie awa nakangamaka crampe awa loba na ye lakisa esiko mwana batuta mosu akola na couvent alinga azala sango
akola na église ayebi te. Omemiseka nkolo to omemise mukumba te. La qui s'est malemba avec le temps pour comme bref bandeko n'a mentionné en haut parce que il y a des gens qui croient que pour moi ça c'est pour les fouka au lembo. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana tanzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa
ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe mokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Balobi que non akosekwa konzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakundai mutu libanda otanga kolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo